makamususu oyelo na vie donc faut linga vie oyo zanango yalo kwangana na ngamuta pasi pourquoi na kokosa kenga mwana kingani non na lobaka ke na vana na ndako na biso ya pa na sepelaka na o wana ezaka ya biso wana na ko inventer te ke o ngai mwana kingani o ngana kenda Paris nzo na kenda ta Paris c'est pas bien complexe ebo mabiso Bienvenue dans notre chaîne en ligne qui est un J4 Cadence Infopromo.com du PDG Pati Libondas et pourquoi pas à la patronne qui est Maman Nabiso Sandrine Mbala. Merci beaucoup vraiment aux fidèles téléspectateurs ainsi que aux fidèles internautes Nyoso Bouzalara présente pour Rolanda émission Nabino Téléstar. À la présentation, c'est toujours votre humble serviteur qui est Tropenzaou, l'Engunza de la presse congolaise. Le lot vraiment pour nous la bino plaisir, Teyoko Yamba Monko Yabaye au bazar la art dramatique, na kombo ya Illustar Ornella princesse, la princesse du trône, de barma obenga vraiment na mukola lelo. Princesse, la princesse du trône Illustar au boyebi vraiment à ça la parcours na munene vraiment au vraiment à la rabongo na groupe il y avait 12 Kwanzambe au toujours saluer vraiment depuis Mboka London, Mboka yaba Aimé Boubebo Sakialoso, Mboka yaba Jacques Ngimbi et pourquoi pas Mboka yaba Socrate Womo et longo naba Niblo Kapaya. Le lot vraiment te rota la princesse, tu es awa pambate, tu es awa parce que la star au Boromona Toriambela bino émission ezali première fois au producteur naye na kombo ya Top Vision autai kopesa opportunité ya kota film moko kitoko film o toza ko bengango na lokota ya poto toza ko bengango miroir et pourquoi pas na monoko na biso na lingala toza ko bengango kitalatala pièce moko ezali na contenu moko éducatif ya kosakanate parce que ezali ba effet oyo ba fait oyo tozomona ngo vraiment na société na biso na milieu ba jeune fille et pourquoi pas na milieu ba ndeko na biso ya diaspora o ba utara mikili ya poto masolo lelo to solana ye to kota vraiment na profondeur ya film o autose la biso o eza déjà na Top Vision na kombo ya miroir. Déjà sans plus tarder to yambela bino princesse Illustar cambodgienne na habite soko baluselanga caméra. Voilà déjà bande onanga bolanda déjà dans bozomona déjà invité na biso on a déjà zoya netu sarabino Téléstar toujours na 1J4 Cadence Infopromo.com bolanda ngo nulle part car on a 1J4 Cadence bomoni princesse Illustar yaye. Bonjour na moni mama kambo makamwani maman randezo banda basango ndezo tambola affaire Dubaï yo zakite. Na personne bonjour, na ba fanya sto balinga la princesse du trône, na personne ba bisous. Princesse ana kinti. Ba Dubai wana toutes les princesse na katsa zala ite. Na kite. Ato fondateur na rozo papier levé boité, toujours quand même moi occasion fanda. Bande on a ça poto bazara ro dropenza o lengunza zala ra chocho. Ne papi mbo maloba to tonga moi dimi. Junior Kambu. A poussani poto lobela moi dimi. Princesse actualité au Etambola vraiment il y a le bosso tous en en affaire Dubaï il y a bino vraiment artiste au Boussala art dramatique masolo les gars bande tambol bambo rebelle normalement aux avez impression il y a mis baleza tous agino na fête ngakuna yaki surprise na monyo na fête à Riachou et ça là un plaisir à trop de on amena au Robala tout mégalement aux avez impression par rapport à Wan. C'est bien ça l'air bien. On a bagende Dubaï, tu sais, biso ba triste totambola vraiment té. So opportunité pesami ya ba triste ba malibana mboka. Pour moi et ça langa bien parce que c'est une fierté quoi. Tout le monde arabe nigérien, mon arabe nigérien ba les kabiso, pour ni baba ke na ba États-Unis, so ba ke tourner États-Unis, au moni vraiment États-Unis. So ba ke Paris, au moni vraiment Paris. Mais pourquoi pas pe biso ba congolaise et mon apeke bagende Dubaï, mon ma bazi ma avion ba ke Dubaï. C'est une fierté pour moi, je suis très contente pour le Bandeko Bagende Dubaï. Ce sont Baza Bandeko Nanga, ma famille Nanga, bateau dans délégation Bagende Dubaï, Batunanga quoi. Donc, deuxième expression par rapport à l'Ibala Ndeko na Ariachoulouye.
Ouais, félicitations à Ariane, Madame Lema. Félicitations à Ye, Baba la Kaka, toi, Basit. Baba la Kaka, ça fait du bien. Tu as fait les cas bien. Tu as qui binaki parce que Bobby, Linda Lik et les lois Aria, je suis un peu lobby à Mouninga, mon sous dans la photo c'est Pelara. Papa m'a soigné pour le bolang, moi, il était vous. Mais kuna zaki ba nayeso ba champagne de champagne ba nini kuna zaki likolo makasi na lango na ngai me na zonge na pe muto ya mo. Princesse Toroye bando bandi vraiment art dramatique aussi combien de temps si to comme na mukola lelo comme na combien des années déjà na musala au art dramatique. 7 ans hein si je me trompe pas 7 ans. Ouais. Toujours fidèle et pas V12 Kwanzambi. Oui, je salue à Londres. Je salue mon papa, V12 Kwanzambi. Oui, mon thème ici, ma peine en direct de Londres. On a vu qu'il y a l'émission. Donc voilà, moi je suis fidèle. Dans un groupe dans l'océan de V12, je suis dans un cas où ma papa il m'a dit qu'il a un flair, donc ça m'a va droit de cœur, quoi, ma papa chérie. Donc voilà quoi. Mais est-ce que bando banda 7 ans tout le monde aussi ba année belé vraiment état d'esprit en a Rosala toujours patiente il y a Rosala toujours fidèle que lelo oyo vraiment ba pesa opportunité à Rosala film kitoko o nga butu mo manala la ité pour na zo matin rotala ngo na komba miroir na komba kitala tala o zo ngo vuma lelo patience soane za ginde ni ma patiente 7 ans yo bando salara na ba ndeko ka na ba film ba tuka ozo kota tipo ko mara princesse Illustar. Merci à mon producteur Top Vision Yves Lubamba. J'aime service, papa na biso Jano Vuba. Donc princesse a pressé Temazaka prête. Donc voilà, ça fait bien, on a travaillé na bango, mais tant on a un coquille, on a sali musala au bafan basepeli, baza vraiment très contente, merci beaucoup na bafan bayembe ki tala tala. Donc merci vraiment la bino sans bino mon boulot quoi. Donc voilà, téléphone n'a planté. Bapel et belé nazo vraiment bon critique et puis kinga mana linga critique mingi critique ça là qui actrice tout artiste comme mama kasi lisusu il faut que la rappeler ba pièce ta biso pour place musu na sala mabe na bongisa donc il faut bien pe botala on a tindela ki vraiment pose matin otala musala on a pesi ba fanatique na ngai. Ce que j'ai aimé, na moni ma critique à ma cassité, au contraire, écoute na moni ba jeter ma fleur et pas na. Au commentaire mon a sepelé na ngo, ndeko mo ma komi abi obi ke film a princesse le roye na ndaka ba pesi o kiti, ba pesi o sikre na lipa na boudin. Donc c'est que dans ndaka ba to bi o linga su télématé. Faut tala vraiment ti la souka. Ah ben oui, il faut tala vraiment parce que ba triste na bango ba linga rapé ba zaki vraiment wana et puis film leki kitoko ça idée na ngamoko. Idée na ngamonga ma na travailler na batu. Na travaillé na ba frère nanga Jonathan Ilunga, Joël na travaillé na bango Aristote, wana ma ba ibanga na travaillé na bango mayele baksama Anita Ilunga ma grande sœur dedans, il est vraiment pesanga ba mayele. Nga travaillé na famille nanga na ba fanatique nanga. Eza idée nanga et puis ma solo quand toyo kaka et puis na compléter yango isali ke e comme lelo na miso ba to miroir. Merlin Niwa, le caméraman international Moussala Kitoko, vraiment, na santé vraiment Moussala, côté on a vraiment Yarolobela vraiment exaté, mauvais Flora Pambani et Lamba et pourquoi pas Gilles Vassimba déjà na Mabélé, l'obito Zagina Gilles Vassimba, donc Yarolobé exaté, Johnny Zala 4 saisons, Yarolobapé exaté. Mais si vous 7 ans au fana na caserne kota la talabaninga ande bando sala nde yo po bando sala ipana bango nde yango mtebotaki inspiration ya kokoma lisolo wana ou bien na mutu mo pe edaki o quand même ni critique pour ça lisolo wana parce que lisolo wana film wana eza na contenu moko éducatif o to kota vraiment na muzindo surtout mayele wana eza à 7 ans ozwa ki ozaki patience ya otala baninga ya osala sala na baninga ou bien ndeko mo pa edaki on écriture. Tu sais, biso papa a fait sa chance. Il a fait sa chance. Et puis, nga producteur de biso bisanga depuis kala coup de princesse. Ça la film. Na ko biseka papa Zela. Aro mo loka yo ko katini no za da star. O moni yo soko beti. Boye bonesa ka papa Zela sko tango ekoki miroir yangwana. Eza que oui, na travaillé na baninga na moni ba onde pe ba osala et puis ngamo pe na za na batu nanga ngamo pe na landa pe baninga mususu libanda donc ba mayele ka to bakisa mayele babi vrai artiste il faut tala pe baninga na opposo mayele po muto akoma na théâtre c'est que na tala ki pe mutu moko o ya inspira kinga ki na théâtre so na bi ke na yaka ngamo bo c'est que na kosi surtout pour la lisolo qui tala vraiment inspiration na nani a contribué à ta na moi coup de pouce na kata lisolo.
Kitalata les a idée nanga na Jonathan Ilunga grand frère nanga les a idée nanga ye mutabetele nga isolo wana et puis vient nanga trésor au Nema Romain Mukadi c'est que Jonathan zaki maman na men pour dégager les coups ça n'est pas un jeune garçon. Oui toi tu es vraiment la tête ba te belé toi la so malembe to comment na ngala biseke Jonathan zaki maman na men ya solo siko yo na théâtre sali mise en scène et ça la maka mamunyo to scène na théâtre na ça la maka yango tolinga to dévoiler ka to pesa bat mayele baza la prudente hein na maka mususu royelo na vie donc faut linga vie oyo za nango yalo kwangana na ngamuta pasi pourquoi na kokosa ke nga mwana kingani non na lobaka ke na vana na ndako na biso ya pa na sepelaka na o wana ezaka ya biso wana na ko inventer te ke o ngai mwana kingani o ngana kenda Paris nzo na kenda ta Paris c'est pas bien complexe et bon ma biso hey merci beaucoup vraiment vous comprendre la princesse Ilustar Mama Sola qui toko vraiment Shakira Gucci depuis vraiment Mboka Canada et pourquoi pas Amani Bogo depuis les États-Unis Christivi Mawelo na Gloire Fwambemba Mokonza Tolo Kolo Tolo Otobo Sanarate. Je vous rappelle que film na biswana ezui participation vraiment ya ba acteur to pe ba actrice o ma yebi musala to moni buibui na kati to moni Dadi Kitambala to moni Sila to moni Bakata to moni Pedenada to moni Ada to moni sou coquette na moni sou Fali Maswako nga moro vraiment donc to moni ba Darling Palata donc bandeko bazala ke belé o basala musala na mais siko eloko mo o nga na tenir compte na premier épisode vraiment Batio libota mona buibui Batio libota mona buibui et surtout amia so bando zala yona buibui bige elamba liboso bosala na yebongo ou bien eza bosala déjà boyeba ndeka que c'est au pesi passe na gauche mninga zongi na droite. Tu sais, na bien que yaya de cœur, hein, Irène Kwanga Bouiboui, on a ma grande sœur de cœur, na travaillé penaye, na moi chance au travailler naye, donc y a vraiment ce que jouer na pesa nga ba passa bien, na pesa qui va passer bien. Yon Monique na chaki Bouiboui parce que na ba ki de pourquoi. Et puis na chi mama makambo, na bi ke pesa makambo. Yon des pesa kan des pesa wana. Siko ba o yo zwaki bango par rapport que baza ba meilleur ou zwaki bango par rapport que boza ba relation bien na bango ou be ba o zwaki te ezaki ba yebi musala te ou be pesa que parce que boyo kana raté. Non, et le but est que ba tourner la film na nga te c'est que ba yebi te non, eza casting na nga film na nga et senga ki bateau na zwaki. Yon moni na zwaki ka na sélectionner ki bateau na zwaki wana. Donc voilà, bato nyos na soana bango bien basala pe musala bien mais na film na ngai esenga ka place wana faki buibu ya zala. Na ko tia mutu musute. So ke place esenga ke maswa kwa zala, bon matabo kitanga fona chaka maswa. Et le but est que le quoi maswa kwa fa zala fona zwa, ona zwa pa Halloween na chate na tia Halloween na chaka maswa. So pour le monsieur senga ya Halloween pa zala. Na obenga ka vient na Halloween Adolphe qui la pesi mbote o ya ka jouer. Mais si le réalisateur a une exigence que non, il y a test film il y a comme place où on a fait la vazala. Place où on a fait na zala et puis si moi dispute, vous sali boyo kanipete, yo sali boule na, il est pas fâché. Non, tu travailles vraiment bien. Na pes notino matuza wana vient nango de travailler na ye à comprendre nga pe na comprendre qui est. Donc voilà, biso sona te. Sona biseka chief moni boye, faut na faire comprendre ye. Pour to linga musana biso bima bien, batu ba sepela nango, batu ba pesa ba commentaire bien. Donc voilà, so on a bisé que faut cha mutu boye. A ko obligé nga te ke cha mutu boye. Parce que nga lesa ke to cha Sarah Masiala. Princesse te to cha ngabité, né na mona ki a jouer là. Ka président so Caleb na moni ke ngana ye ki le kuta na biso pesa omoni ce que na yo tia moni résultat ba nyos tu ba féliciter Sarah Masiala. Tonton héritier Minimbu depuis Mboka Switzerland, héritier Minimbu HM limousine au Nabosa Nakate et pourquoi pas Bilanga ya Loso Aimé Bubobo Saki ya Loso na mauvais soleil Nganziama l'unique agence ainsi que mauvais Alain Mo de Bilbao depuis l'Espagne. Balobi vraiment miroir Kitalatala pourquoi opona qui titre film wana miroir pourquoi opona qui titre film wana Kitalatala mais quand on peut définir biso tina Kitalatala en plus c'est tina ya miroir. Ouais, miroir eza ce que ota la miroir o mi monati. O mi mono mona beauté na yo, mona mabe na yo, mona ba défaut na yo oyo sala. Donc voilà yango erna check erna sala ki film na nga et puis na suka de ngako de te chef na nga tino matuza bisika princesse tora tocha film au miroir. Nga na bi miroir nda faire comprendre ngomoni miroir par boy ni makambo sala ki
eza na histoire mona kati nde mama makambo asalaki moninga na ye ebakata mabe donc na vie faut pas kosala mabe amonaka mwana ebakata nde akokende kotiola na mai ye azala wana efaki asauve mwana matikala kosauve mwana wana te mwana wana atiola mwana wana kufa makambo azalaki komona scène wana nde tosalama ebakata atikala na rancune moko ya makambo abi yo lokola omonaka mwana na nga azoke kotiola na mai osauvaka ye te donc ni nazawa mutema nanga ezoki makasi process wana obi komo kede na conclusion suka film identité à film nano parce que tu ebi na biso ke yo ezalaki sort à malédiction yango mama na bino abotaki buibui mwana liboso kizengi sima nango yo kutu fille moko boye soko defi mapa batu ofutaka te muyibi ko defa babilamba batu wana tuto yebaki mais na suka nango sikoyo mama pa loba na bino asenga na bino ke boluka délivrance na ba prière mais ko tala film ngo tina suka na mona pe place loga délivrance te suka nango suka eka ko komolanda mobali no chaki ozemi okena ba chantier mobali ngo pe chantier ngo ya yete okena ba place mususu donc okoma na ba mère de belé donc wana to koma côté wana mais sikoyo idéologie ya film na yo oyo salaki au moins il y a genre ya fille yango par rapport à l'environnement na yo ndenge Jonathan elaki o lisolo wana au moins il y a genre ya mibali wana ou bien Jonathan muta vivaki yango pa momi na ye ou bien Jonathan de kono muta salaki yango et pas ba fille mususu ba ya yebi non ezaka lisolo et puis to tambola na monde to mona rati donc makambo wana eza trop complexe et bon mabiso complexe makasi donc olingo apparaître ne princesse la tineli net na eboye oyo et uti na ngwa mso Paris et pas Jodine nzala 4 saisons apesi oui bien princesse azui na ni net na été nda la tu ebi nda zuite mais yo e mso okendeka ko defa te princesse lokwa nda lata ki wana ngape na laxe ki ngo pe ka basket wana ngape na lata ngo omona nga e mso princesse bakabele na bango e mso princesse azok na facilité yo ko sala ka kindumba to ko iba to ko senga ka poka obima biera ni princesse abimaki na poussa na madame Junior Kambo continue là to te aka ba fie ba complexé okozo pe lambo tu sais elamba o eza vi na biso mobimba okozo elambo pesa ngo elamba na nga na ko pesa ngo mutu te parce que eza mabe botutu mutu wana ko kango pe be déstabiliser pe vi na yo e bateke vi ne zo avancer sous te okomo mituna nzo rande wana makamo o sala o lata biloko abatu la banda kwa batu o liela biloko abatu donc voilà tout est complexe, il ne faut pas oser la complexité de la vie. Oser nango sepela kanango, comme qui oser nango la sepela nango, kolingate comme spécial. Hein? Kolingate comme le roi Bajili qui intime fait za moté mais Donis ngabani. Pour nini? Pour y bimana président Donis. Ngaba fana luka boss moro boy. Non. Il y a za Jili qui intime yo pesa la yo sepela na onza mapesio. Trafic d'influence, merci ko de Lausanne, il y a Go Belisha, merci ko de Lausanne, Moutema Venanga Go Belisha, 60 à forme, et pourquoi pas leur enfant Rit Andy Enafa, pas comme les autres. Babi Bolangue, écoute, na papa Maswaku, Wasomo, Olangue, Junior Kambolangwe. Je sais la lobby, na langue, mais princesse. Tout le monde est zoloba, tout le monde est Jonathan na idée na yo peut sa conseil pour na ba fille mais obi mambo zoloba. Obi ge ne baloba ragi so yemi penze mo ke balukela pe mo. Moi je ne pense pas qu'ils n'ont souhaité te balukela mais que baluka pe milliers na théâtre ana obi ba fille musu to mo benga ba sala télé réalité yo place na fanda nanu bolimbisanga mana ne amabete nanu mais influence o azo refléter influence o azo pesa yango wana nde sikoni na omoni filme na nga vraiment bozwa te otalango malgré bobiki ndini esili bien te na suka tu sais tokomaka na mwa baproblème na baartère un mosusu totiaki artère mardi un mosusu ye achange ne programme princesse na bimi te elo mo elinga naza problème na famille otalika filme na ngai kobeba te nakende yango kaka boye professeur nini esila omoni na sens ya bongo yango na oloba complexe eboma biso lokwa nga je vis chez ma grande sœur bato boya kosala nanga émission na ndako na biso nakolinga te nakende kosenga ndako moko boye mpo omoko na ndako wana danger mpona oloba nini ke oyo ndako na ngai navanda non ka place na vanda ka place na obenga ba journaliste ba osanga télé réalité ka place na vanda ka place na yo osala ka émission ko ana di bana na biso omoni na ki o defanda ngai avenir baninga te
navandi kaka na veni na biso princesse mpe na akenda ne Paris te ka batise belebele alikambo yango ka ezozongela yo moko ta batise abe oui nakenda nanga Paris te nakenda Paris te na voyage comment dirais-je na voyage naza moto na beta mo ba Jobour ba nini mais na voyage te kenda kende ba poto ba Paris ba nini mais pourquoi donc on va de place monde ba nini ke moninga na uta ku Paris o moninga nazaki na Zoé Miao ma moté ba Brice Kumba na Bondi ben non toyebaka bakoma mpo bandeko na biso te mosa bengo princesse nasepelaka na yo nga chana terminus de l'amour naka na Paris yo mo okangi kaka ya na Paris naka na Bondi okangi Bondi mpe yaka na Paris okangi Suisse nazaka so mpe na Norvège so mpe wapi yango wana na bosani okangi kaka tokangaka kaka mpe bandeko na biso benga princesse nakenda nanga Paris te pourquoi nakosa po wana donc sepelaka ndo ozali ozala ndoko bien te sepela tomona nga na ofesite Chicago koya meje na catalogue asala télé réalité epa na bango bato bamona epa na bango ezalaka ndako manzanza ezalaka epa na bango eye esala ye bien mais lelo akoma chez ye azwa parler mpo ani na mibimisaki na ye nde azali faut pas kobomba ye mosu mpe olakisi ntaki mwa danger ye mosu mwa motu mo yanga se elobo olamu amonika peti yango mpe avivane bien peti yango sava ya na nzoka nde ya yo te merci beaucoup. Propos princesse. Je vous rappelle déjà mauvais Warko de Best depuis London City. Warko de Best, son album, son nouvel opus Oezobi Makalamingite, 3e guerre mondiale. Bande Onanga à Londres, besoin occasion vraiment ya Rosela album wana avec Warko de Best 3e guerre mondiale. Oui bien le mot étonné vraiment. Na moni de Onanga na fâché. Aocha musantu litoi mais degré ya poésie wana c'est litoi wana zwaki degré ya poésie wana kamusanga ça m'a va droit au cœur na personne merci maintenant les sola tableau oyo alingaki musantu bon balinga bongo fâché encourager babanda bongo te ke ngoma na telo na seki na bipo mais fâché mbamoka maman na bala yo bon omoni bafide ba comprendre ça mobala oyaka mbokutani na nzela bonjour maman nangina bala yo ezama na mona maman aventurier comment obalanga siko nga na commencer que ezali Jonathan mutapesaki ma coaching wana pour fâcher à jouer rôle wana pour Jonathan même dakolo marambo tu sais ba fâcher déjà baza déjà ba pro bon ba pro ba ada ba pro ba professionnel et puis que ça pesi na pesi fâché na mosantu et pesa maka mosantu no yemoko dans danger ya beta nga mana telaka ke muto na muto so bakutani simba totala na rali tozala to jouer to yebana na bike koto so na pesa na muto be pesa makambo yo na telaki so na pesi mosantu côté mosantu déjà lelaka ana maya miso ana facilité maya miso aolela place nani dadi awanga na ye côté mo bozana sila donc aolela na bike pesa le meilleur na ye na bike côté so na bet na che bekam pesa bekam déjà là da ye da kutu di kolo donc bekam na ko comparer na biso te da likolo monde bet yango dans makam siko to leki wana to yesu pa na genre ba fille mo boyo de farano bilamba genre ba fille mo boy ayi barane na balabala genre ba fille mo boy awanga na même baboti na ye donc to comprendre sans ça likamo na ma to comprendre que eza ozolinga libanda opesa influence mususu mais na kati influence wana ezate ne na lobeka ke ba makambo wana ezozala pe parmi na bino moko bandeko bosala musalo mais par rapport ya lito ya ndeko nanga fâché ndo la bike fâché eza makambo eza na nzoto au moins te ke le roi ba makambo eza na nzoto bajo maya ba théâtre ba taiwana le roi ba idéologie à Jonathan moi te yango pe komo lukela bandeko na bina mibali ba problème na basi ya poto basi ba ba route pa bandeko na bango na poto ba ye akuta na genre ya mutu le rôle a fâché et qui a saleli yango siko na ndenga réalité moi ça ba tatikali awa kotala isusu côté isusu dadi lisu azwaki yo lisusu dadi akiminzele na ye aye eza ba makambo ola ki sabato mais souvent to retrouvons pe na monde na bino kaka basa bata poto ba se plaindre na ba makambo yo mibala bata poto ba se plaindre na makambo yo donc quelque part to lo ba ke bino bata art dramatique bino mo boza ba maîtresse à solo bino mo boza ba maître à solo. Non, tout ça, va mettre. T'es fâché, ça, y est mon personne, t'es mais ça personnage. À l'attaquer rôle, n'a a sali le, a pesi le meilleur n'a et le but c'est que le colanda jouer bon, c'est qu'à bon non.
vie à fâcher na bien openza te mais nga na yebi kana scène c'est une frère to solara bien na pesi rôle nanga yemo kaza pro ayebi ke fona memango boy yemo pa tambola rati yemo pa za ba camarade yemo pa za na environnement to kutana nango na ba bis to kutana nango nga mo pe na kutana nango kutana na film bo okosa yoko okosa mamba olo bezango yango te mais so tali pas avant na mawa trop monsieur le roi lati on a pe ya yete azwine kaka défi kaka influence influence ka ba mona le bien on t'a vu na héritier wa tanambe gogan moto na tembeke je te salue mon papouné donc voilà au définira elo na au moins obité le quoi wata obeta lelo na concert faut pas sentir nga au lati la maman faut influencer ka ba te ko makuna ba mona ma fian au danger fian au ça ba ndo rande ya yote donc luka kozala naturel na vie luka ozala nde ozalaka faut pas ko comment dirais-je ko baloba nini échappé ngana webike Shakira Gucci côté mouvement et ça lenga roseka Christivi mawe le gloire Fwambemba kolotolo mais ça lenga roseka ba jara ba fiyo vraiment princesse makepa muninga na papa bato bimi akaisi ko princesse o kabele princesse na 1000 fois pamba ba yaya nanga bana poto vraiment aye ba lambisa fufu siko côté mo zo sepeli senga lisusu ke ba jara ba fiyo alelo ba mela vitamine batala te ba komi be bele na internet siko fufu siko fi yango siko alobi gabi nyoka na pharmacie bangisa aswara na été makasi ga na vitamine makasi ga na idéologie yazo garder ga taille ba fi ya bongo pe na internet ba komi bele ngaso na ndo filmer ba place musu bino bolalaka parce que mibali yana poto ba omona rabino bo paroli ba biloko na bino bo défi ba bilamba batu bo sali trafic na ba TV ako ebongisa rapé batu mais ba palais maatru ba musu ba sombi na ba ketcha mais ba ndaku na bango maatru to ando dévoiler bino kala mingi te kitalata la miroir so ko sarabiso trafnet ngabo na kana rien c'est ya Flora Pambani te na olata te. C'est le chancelier des Zimbo, c'était papa d'amour. Na rola tate na roloba peti. C'est peu maye sofa broté donc na rola tate. C'est y wako de best c'était mantro. Parce qu'on na redonda boine. Na zunonte na yema kolo na yena ba moto. Na makasa un J4 cadence H mo pepe na rozwa. Mais pourquoi na influencer? Chroniqueur moi na ruta kota changu kuna c'est à kena biko kosa kabatu pa en pamba. Miroir gitalatala. Miroir. Musu posa no influent, musu posa no influence na yo, o pesa maramna o vivre ndeni. O vivre ndeni kitalatala miroir lelo awa, lelo bali oyo, lelo le bipoza ki ku edo komi mabundi minene. Munoko bele renvoyer ti lelo, renvoyer miroir kitalatala et reverser bino. Babi tala kitalatala mona oye ba défaut na yo conseil na yo mère apesa na suka abiga tala gitalatala poso tali gitalatala o mona défaut na ben oui nga tala miroir na bi défaut na nga na bi défaut na za il faut ma ba Jonathan ma aider biso ila biso miroir to tchana miroir parce que to lo la gitalatala yo mo mi tala na miroir to tricher na Willy Kayembe vrai ota na gitalatala to ta défaut no segezani na la défaut na nga na yebi yango na norme nene lo balo lemon na miss minene défaut na nga yangwana quoi défaut na nga yangwana donc voilà non te ya kaka non te ya batu totika ko apparaître zala rando zala zanu kando zala moi je reste chez ma sœur so muda tuninga peut-être tu restes chez ma grande sœur na vanda la famille na nga nazwina onda kuti. Et puis, si vous avez dit que vous avez sa business. Que vous avez dit que vous avez donc c'est ça. Mais le salon de Kitalatala, Nathalie, le nombre de vies, ça va. Ils ont s'améliorer du jour au jour. Ils ont vu malheureux la lipa, les vies. Mais le au feedback, ils ont reproché, ils ont encouragé. Ouais, film Kitalatala, Nathalie, pas même une semaine.
6 jours déjà, si je ne me trompe pas, yango ba côté film mais ça va déjà. Merci beaucoup na ba fan o bayambi Kitalatala. Merci beaucoup na bana membre ya Top Vision. Ba binone makam. Bana membre ya Top Vision na moni ser nanga Karine Manessa British. Wana ser nanga. Donc voilà, Kitalatala merci ni boyambi yango. Ba tu ba reprocher naka ke félicitations princesse Kolanda Batouté sala musala na yo zalaka ndo zalaka zalaka respect na yo zalaka ko s'exposer te loka batu mususu salaka musala na yo mais elo na lobaka ke to s'exposaka so moni muntu ati kilota mukuse to jipa mukuse ça dépend ya rôle ezate ke ende to lataka bongo nde ba vie na biso to apeka bongo non lokwa ngai na vie normale bona ta loka mukuse na passe so moni nga na scène na ati kilota mukie c'est que na tourner rôle ya kindumba naza tchel poso to temoli vraiment to mona ba tchel ne bazala obi milo à merveille ma kota sengla rouge wana donc milo à merveille na Sandra Christina na Billy Mokonzi ya CPI na kati ma do Kolo Weston ba on a Gisèle Kalala obi ke to ba tali ma kota mipende ana ba bisinga babi fi wana azara misi ezaka rôle ezaka rôle na kota kupa jina mukuse suka na biso ezaka rôle na incarner rôle nanga babenda kaka elobi na ngata vie na nga trésor onema na Paris babenda kaka j'irai c'est bon de nationalité belge babenda kaka. Merci beaucoup à Hervé Bamana pour na félicitations na Zuyango. Merci beaucoup Romain Moukadi. Merci beaucoup, je suis très flattée au pouvoir Guilhem Ngavie na la Paris. Donc ma félicitations au Timusika. Merci beaucoup à ma grande sœur chérie MJ MG30 Moutima Igor Balou. Merci beaucoup na félicitations à Bino et ça n'inga vraiment bien. Donc je manque même le mot. Je manque même le mot. Batmusu balobi film ango te comprendre ango te film ango bosuksi boye pona nini misusu princesse oza kitoko misusu princesse donc na yoki le bino nga tala trop ba commentaire donc place bolobi wana na bino nga mo pe na landi film na nga prochaine film na obongisa bo mona ke mambo ekende kitoko bo pesa nga chance na mona na bino ser na bino ndeko na bino donc voilà bo yamba film na nga bo consommer ngo mais il y a pas trop de critiques et là la CPN nango ka yangwana ba encouragement ka ne mingi. Merci beaucoup, j'aime les encouragements et ça la bien et comme ça reste actrice forte. Merci beaucoup vraiment mais ma fatou ya papa na biso mangobo na mboka Hollande ainsi que Nzaya Rose, staff ya NJ4, babi choix ya premier épisode, tina 7e épisode, ils aient pour année l'isolé les gars moulaï ou bien l'isolé zaï mukuse. Non, l'isolé zaï mukuse, babi l'homme sur to baxé kaka. Tu sais biso to comment on compte déjà na Top Vision to compte 7 épisodes ou 6, pas trop, to compte bon souvent. Tellement histoire n'a pas le bas sur l'histoire ils ont moulaï mais ils na 10 épisodes mais le quoi histoire n'a ezaki nango vraiment mukuse et on a ceux qui sont qu'on a 7 épisodes mais ce que DS longa moi na Kevani DS longa moi na Kevani donc il y a bisinga mabi mais siko tangu na suka mama zo pesa bino siko conseil mama zo loba mabe o ya salaki parce que mwana bata dinda na libulu ya boyaka kobimisa ye mwana na tia kufi ti muninga ne pa la kele mabe ti salaki abota buibu ikizengi yo pe muyibi bidefa defa ti bakoma ko kango babotelo na ba mapapa na banzelo zongi forme to defaka ti conséquence ya ko ya ba ti ozemi mobala ngo pa kimi na ye okena ba chanter e koma ma mbebele mais conseil à maman ya suka ezaki olanda vie de prière. Mais par là, malgré toi, il y a une vie de prière. Tu as au monde sur le tableau, au son qui ne souhaite pas d'adi. Au son qui ne souhaite pas d'adi. Homologation mobile, par là, je n'avais pas compris. Au comment il a posé ça, au vivre quand on a mobile, na état au mobile, on a chantier, il y a un métier, on a moukelégete. Esprit ne commande ni na place wa ko luka moyeni ni na kozwa nako luka ta moi quelque chose parce que na ki suna mbongo te na zemi mobali ya na condition bien te na ko vana na zemi mobali ka bongo te mon dima robota mobali na mona côté moi lobi que non princesse ye mon tandimi no robota mais nga siko yebisa muninga ne mais nga siko na suka ndeni parce que princesse andimi robota andimi robota par rapport ya influence ne ya sala ke pa na ngai ke akenda rapoto avant na Paris ba comme so tangi na ba Congo kio na yebi yango te depuis na bota mana ba Congo kio te abi singa avant na so pe na ba comme mo ko tanga ki na yebisa yo ada bomengai on avant na so pe wa perso ngo na moni ke mobile na poto avant na États-Unis abi ba kutana na Shakira fara c'est que
nga mona biki ya fona bota misu bakomaka na bota na mobalo na bénéficier na sima moi ndeko moninga no pese niki ya bandoza na balili wani ya ko da balili wani ye ba tunyoso tunayebisao ngabe pona vana ngate onga ndeko Junior Kambo suka do nga mana osenga bino bande onanga bo s'abonner bon na osenga la pe site mususu bo s'abonner ka po botala ngo boss na ngai Patil Bonda silimbisanga bande onanga Top Vision boss bonyata mwana botala miroir qui tala parce que les soit attirés za na ndenga jeté oh bien ça da muluba film au pardon bien c'est ilunga siko miroir ezo batutu miroir ezo na bata poto ezo na bata Kinshasa bolimbisanga bo moi lemsu na ozala moi trop maloba mabe quoi maloba mabe te mais tout tirer moi conseil parce que biso bat internet toujours avoir conséquences trop au moins na jomo mana mikila zui talinette à munene appel vidéo talinette à munene na to ebite se ya tala 4 points cardinaux nera 1J4 ezala nani na tu vois mon na tala émission no trop na sepelaka na trop bon moni nga c'est grand pote ngani grand pote ngani moni na boye donc nga na zara na États-Unis na partout na tamola partout na sala tour du monde sima mikolo lukata 50 € à pam vérifier siko pa bato yoka kitala miroir ezo ya pe pona bino ba escroc mabanga kitala miroir ezo ya pona bino botala ngo et pesa bino conseil ya bien non yebisa yo ba escroc mabanga obwaki bo déposer la tu sais bosunga biso musala to sena musala pasi ya musala pasi mais ce qui ba possibilité za nango to beta ngo dada bono mona ke ba nga ba komi étape ba nga ba komi boy to kende Dubai bino bokoma ke ba ke Dubai ya trafic za ngo ya lokuta boy kasi natie comment natie en général to kende Dubai bande ona ba kende Dubai bato wabini ke za ngo ya lokuta eza baninga musu ba kende Paris eza peka ya lokuta bakangi photo tina ba château rouge pour n'être le kuta non bakende vraiment Paris ko saka musala ka ya biso ka to sala abakende sala ngokuna ba producteur ba obengisa bino ba voyage ngo esa mande ni mibali na bino comment ben oui ba producteur mo razu équipe à faire voyager bango ka ba ko sa musala donc voilà quoi tout ça mbela pe pona kitala les dans les jours à venir princesse amona nzambe ngala amona nzambe donc wana kutu non le bango te quoi siboni na tunyote banda to bande mission na biso to mo shite na biso to mo koma na suka ninyo nga na tunyote oyo zaki nango pona oyebisa ba téléspectateurs ainsi que ba fidèles internautes nyoso ba Holanda princesse ainsi que ba fan nyoso balinga yo non c'est bon hein il est qui non bien na répondre mais t'as ma caméra bien l'aime sous bosani non c'est bon hein c'est bon Mikolo déranger mi bala ba na poto te. On a dérangé mi bala ba te. Ba on peut mikolo ba déranger te. Ti na dérangé mi bala ba te. Au succès mi mama mususu na mabe na malamu. Tu sais ne to le la TV boye to zala rabasi ya batu. Misu bana ba copain na bango, misu pe baza mi bali na bango, misu bana ba papa bana na bango. To le te pour mi bali ya poto to sala rande musa na biso ande sala ke to kota na banda kwa batu. To kota bando ka batu pona osamba bete mais pona koteya mibali ya poto comme bande ko la biso papa ya biso mibali ya poto babenga ka biso po ba encourager biso loko nga na ka trop na ba tonto babenga nga ba encourager nga Romain Mukadiaza moi si na e na pesi madame na mbote Ben Dolce Festival à Bilele ba babenga ka bazo encourager Fabrice Mola ya Solgan Tseka. J'ai le service, j'en ai vu balusetini peuple juif. Si j'aime service, ça t'appelle madame, azana madame naï. Au sentir que nga d'abord à ba couple. So ba jeune garçon, t'as dit que jeune garçon moko azan engagement naï. Donc princesse ça fille au ta côté pas panza, toi créer trouble non. Parce que toi appelles ba jeune fille, toi appelles biso moko te, toi vous appelez ba copain na biso, o to sambela kenzambe pe lobby pe baba la biso. Oui. Merci beaucoup. Émission Nabiso vraiment tout le monde chité. C'est un on peut ça vraiment bamboté déjà. Là je vois mauvais Willy Kalume Yaba Willy. Je vois encore Grace Ntilulu bancable et pourquoi pas Sony Tilulu le papa et ya bébé Mouyassa. Na otiki na ngo micro. Il y a bébé Mouyassa au tobosa na raté. Je vois mauvais Flora Pambani et Lamba et pourquoi pas Shakira Gucci to bora ba couple na roi Simba. Tobosanité. Amani bogu na habité c'est na chana nani Christivi Mawelo yo bisenga gloire for member
mbemba mais okobwakisa nga bon nabwaki ka gloire fois mbemba na oliate namoni sous mon frère Jacques Ngimbi depuis Mboka London City namoni Niblo Kapa ya grand prêtre ya idéologie chancelier des Zimbabwe Senabo Sanarate namoni Socrate Omo n'oubliez pas le vieux Wako de Bess, c'est 3e guerre mondiale et Zoya Kalamingite. Babi prochainement, tozela nini. Kitala miroir kaka ubelo ni neye la biso sous. Tala sima zonga moto beni. Bafan nanga, Rose a toujours branché chez Top Vision Yves Lubamba wana pro na biso. Donc na promettre nous mambwa bien. Nga sala ka ya bien surprise na ko lo bangote. Quand vous vendez vous s'attendez à un moni maman pouf qui t'a les côtes d'abord c'est la camite bozo sous mon sous mais d'abord mino combo na ko pesa mampote non et puis ça mbote le ko to banda na biso na hotel mana mo to hotel ma to zo ma occasion ya okoti sorti na porte na mina ndako po bimela yuna to tambola na biso boira na na copine nanga Tracy moi ça pembe abizu na ye na pesi mbote nanga na Jurès Peugeot papa d'Isquare depuis Paris na pesi mbote nanga na Romain Mukadiwet depuis Suisse Zoé Mioma motema ya Brice Kumba ser nanga moko na kati ya Bondi na pesi mbote na Sorel vrai chéri bagou danze na kati ya Paris na pesi mbote na Grâce Poutou na pesi mbote nanga lisusu na Josiane Iolo na pesi mbote nanga na Taylor la Metio la ma copine privée Niki Ngasi a triple N depuis Nigeria, la fille de 10 qui a un peu de bien parce que comme il bosse parler. La princesse Mifi Mandoï, Chana Terminus de l'amour, les amis de Illustar, 17 Mongongo, Papa Lopango, na pesi mbote na Soleil, mbote na yo. Na katio na libango bien na ropeso suma bangate. Na ropeso suma bangate. Eleki finga biso ba mibala mikuse na pièce na bini bosani kotango sikota na talisko lekinga mulaibwe na kanisi te pas so finga mibala mikuse ebe chenga mama collègue Jonathan dana on peut se suma banga te bo fingi mibala mikuse basayeni te boza bino bien boza go finga ibango fort na pièce wana te zaka théâtre na pesi mbote na bijou lunga depuis États-Unis na pesi mbote na ngana Jenny Kabea joyeux anniversaire à toi ma copine chérie que du bonheur anniversaire na ngeza le 24 c'est 24 oyo na posa na bino ba fan na bo souhaiter ngesa nga bien Nathalie Babia la sublime ba bon séjour na Kinshasa sœur na nga Titi étoile na kata Canada ba bon séjour na yo Gypsy la canadienne ngonga ma chérie ma copine dedans Clara maman CC c'est les belé olangwete boy c'est olangwe na pesi baba pa soda na biso baba bikondi na veni na biso to na likondi baba biso ba kondi ambo papa soda na biso ba veni na biso baba bisou ma copine Tracy moi ça pembe na pesi ba bisou yekenda ka Chine Dubaï donc copine nga tambulaka tellement trop na posani susu nani nzambe olinga pe musique trop mikolo nzemu ninyo yoka trop na pesi mbote nanga na Jack Love ma copine chérie yeyo ayakenda Chine trop bonjour bonjour boni basangwa Chine basangwa Chine ya kitoko boni basangwa miroir kitalatala frappe kitalatala te boya Chine wana frappe na onde makambo na tolo na kokite na lego na lobi frappe à Chine wana pe na mara kitalatala ta miroir te Chine wana c'est normal na uta Paris frappe miroir te mais kata miroir kitalatala donc so talon to sambo nga zaka na ba Johnny Hallyday na kutana pe na ndewa Michael Jackson mais si oyo ndeni frappe ki miroir bisozana Beyoncé yo kudu kotato yebi ba rolongolo lipapa siko mère à Chine tinganza la na Illustar na star na ngai yo la monya wana muta miroir te akitata yo la moya muta réalité pesa moi bambote na bande ronyoso ba Holanda on a pesi mbote na famille na nga famille Matamba na pesi mbote na tante na nga Nine depuis Paris na maman Kulut na nga Margot Matanga donc na linga bango mingi conseil à tirer vraiment na kati pièce wana influence ndebo monika na beti ndeko na nga pe na bangile msu Chine wana eza nango ya miroir mais ya ndeko na nga meza Chine na normal donc mikolo bo banga pamba te mikolo so moni muta bandika influence malonga abandi ko bete yo miroir kitalatala dikeba influence pola te miroir kitalatala bo bangisa biso te olangwa yo Illustar émission Sina ngwa de selonga
Dès selon moi na Kevani ma chérie bisous na yo nikinga c'est triple N na ba copine na ba la patrona ye aza fille de disque azo mabanga lemba c'est na Pati Libondas pe boss na biso ya sito Pati Libondas boss bisous na yo couple na Sandrine Mbala bisous na yo donc na pe simbote na Jenny Bosangela patrona na kati Australie. Nzambe na ngai vie na nga héritier watana begogan vie na nga héritier watana begogan ça nazongi bela moni ma copine chérie Jack Love mais yemba eno monda parce que yo sala biso plaisir nzambe ko yemba ba yemba kaka nde yo moloba mikolo na nze mobo na yemba oh yeah 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 oh yeah yeah lokola nini mbeke kokwena miso atiane kitendo ya noire kolonga mokolo nini ye lokola aveugle oyo amonaki bato lokola banzete ya ye nalelanga namona malamu oh yeah 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 oh yeah yeah yeah. Wako de best, c'est 3e guerre mondiale, c'est pour bientôt. Salelanga bika mwe yesoyo. Salelanga bika mwe yaya, naleli bika mwa papa, naluki yanga nzambe. Ah oui, salelanga bika mwa. Merci beaucoup, NJ4 Cadence Info Promo, Pati Libondas, le véritable PDG. Et pourquoi pas à la patronne et maman Nabiso, Sandrine Mbala, Abel Star Autobo Sanarate. Kotanao, émission Nabiso Komina Souka. Derrière la caméra, c'est toujours Junior Kambo, Loboko, il y a entre pieds. Et pourquoi pas Titi Kadima, hein? Montage à solo. Maman Abino, wapi? Ah, Tokota Totale. Kambo, Tokota Totale. Tosugana na maman. Tosugana na maman, vraiment, Tokota na Téléstar et à l'arabe. Tokota, surprise, bah, proposer sur maman. Bonjour maman. Bonjour papa Nanga. Maman Élisée Ilunga. Maman Élisée Ilunga. Ok. Ilunga, on a Baluba, Bakongo, Baswahili. Nous sommes pire Baluba. Mais le fier nous anini pour na musala mwana na yo Illustar Ornella ou ba mo benga la princesse du trône. Oh, fier Nanga ezali komona mwana Nanga lolenga komi en tout cas nazo komisa Nzambe. Lokola zaki na idée na posa ya iloko oyo po ekende liboso en tout cas yango na komisi Nzambe na pamboli Nzambe makasi lokola azolinga ngo pe azokende tango nyonso yango na komisi Nzambe. Lelo sali film moko o esali vraiment ke musala to landeli suna mokola lelo awa film ana komona ngo kitalatala eza ba genre ba fille oyo bazaki azowanga la même moboti nae na libanda le roi moboti naza eloko te na libanda azoloba moboti ni le msusu André Kimbuta moboti na ele msusu papa na biso premier ministre moboti na ele msusu PDG Somida par rapport que bandako na bango ba parents ne bana ba moyeti et que moi na libanda akenda na poto ta ko sa bato na poto pona ko koluka ko influencer baninga na kokola ya Ornella alega na mwana te ya leki na ko mele mbondo te mama ya solo aleki na makambo na te bonde ko ne mwa mobali wa pesa yango nga tuni yote Illustar nga tuni yote nga tuni mama nga tuni mama nga na tuni mama mama azande ko ne mwa mobali alega na ngoto be ye moko ye moko kaka biso bana Nzambe toyebika Nzambe liboso papa ayebi makambo na te. Merci beaucoup vraiment émission na biso sili soko koza na conseil moko ko pesa direct vraiment boy conseil o etika la libela na libela ata mokolo moko na biso kozala te mais conseil wana ezoko tikala kaka bandeko batala ngo bamona ki mama pesa biso pe conseil nyoko pesa ye atambola na kobanga Nzambe asala musala na ye kende liboso ekozala malamu soki atamboli na kobanga Nzambe oyo azoluka ekokokisama na nzela na ye amen. Ngape na pese conseil moko Illustar conseil ndi mama lobi ngape na conseiller lokola yo sali miroir lokola yo sali gitalatala mokolo moko te na bo moina yo moko miroir wana esuse koma yo moko komi miroir yo moko komi gitalatala yo kinga. Merci beaucoup. Merci beaucoup émission la vie ceci nango ciao ciao.